bana ya République démocratique du Congo, bana ya mokili mobimba, bino ba oyo bo landaka ba information na nzela ya internet. Bo mesana kolanda ba sango na biso ya www.bomokoyamboka.com. Bozwaka ba sango ya partout sauf que ya RTC. Dès lelo doye pona ko annoncer bino que désormais à partir ya lelo bozo banda kolanda ba bozo banda kozwa ba information sûre et vérifiable ya République démocratique du Congo. Oui, bokota ka internet, bomonaka ba titre o batela ka bino bokota na kati information malungizate. Nde to compromettre bino que non na site na biso oyo www.bomokoyamboka.com. Okozala jamais d'ici information. Eh oui, bana ya Congo, bana monde entier, bino moko boye bindenge makambo ngo ezalaka na niveau ba internet. Biso www.bomokoyamboka.com. Toza wana, tozo lancer appel na bino nyonso. O etali masolo etali culture, etali sport, etali politique, o etali nini, même maman katara bilanga. O même muto aza soki wapi, bomi tungisa te parce que site oyo ekopesa bino masolo wana nyonso, ba information wana nyonso. On ndeko nanga otokoloba sûr et vérifiable. O tozwi yango na source parce que biso nde toza ba racine. Biso toza bitapitin, toza ba racine. Place tokende kotoka nde balobaka na lingala ya solo etoko. Place bakenda kozwa vraiment masolo yango, ba information yango o etali mboka. Ta mutu bo mitungisaka, bazopesa suba masolo yango eza penza ya solo te, mais boye bake bo solo ya solo ezande awa na bomoko ya mboka. Site na bino ya kitoko, site na bino bokozo ba couleur nyonso. Biso awa toza teke o biso toza ya oyo, o toza ya o te, toza wana pona bomoko, l'unité ndesa na kati ya site oyo. Solution eza na kati ya site oyo, vérité eza na kati ya site oyo, parce que bo banoromona bilongi ya ndenge na ndenge, ba journaliste ya ndenge na ndenge, bato ya ndenge na ndenge, ba information ya ndenge na ndenge oyo ko sepesa bino o bokozala scotché, cimenté, so na bien enterré, on est comme mais donc boza déjà à ko sepela parce que to na makambo asika, to ko changer ba masolo ya internet ndezara na kati ya information. Merci Nabino parce que Naïbi déjà vous a déjà branché, vous a déjà scotché. Merci. Bana ya République démocratique du Congo, bana ya mokili mobimba. Bindo obo mesana ko landa ba information na nzela ya internet. Pe mingi obo za libanda boza na souci ya koyeba nini ezoleka na mboka na bino République démocratique du Congo. Bolanda ka information na biso na nzela ya www.bomokoyamboka.com. Bolanda ka bozora ba information ya partout sauf ya République démocratique du Congo. Et désormais à partir ya lelo toye pona ko annoncer bino que bozo banda kozwa ba information sur vrai net vérifiable ya RDC na site oyo. Bokotaka ba site bolinga internet oui ebele batelaka bino ba titre ce ko koti na titre wana omonelo kwa malonga te na kati biso to memeli bino façon mususu ya ko travailler na internet information vraie to lobanini to jurer za contrat to ko signer na bino bozo banda kozwa ba information ya solo soki pe bomoni ke no o to mesana na ba wana boye tozali information bokomona ke to elino eloko malonga oyo bokoboya ba misusu bokomaka kolanda biso pona information auto memela bino. Merci. Et oui, chers internautes, nous voilà Bomoko Yamboka. Nous sommes de retour. Nous lançons l'appel à tout le monde. Que vous soyez au Congo, en Europe, en Amérique, en Asie et partout, votre site est là. Comme information fiable que vous en avez, écrivez-nous, envoyez-nous tout ce que vous en avez. Très chers internautes, nous voici encore de nouveau. Nous sommes venus pour vous donner des informations et les informations vraies de la République démocratique du Congo. Certes, vous êtes déjà habitués d'avoir les informations d'ailleurs et voilà, la République démocratique du Congo est de nouveau revenue sur vous pour vous informer et vous aurez tout sauf rien. La politique, le social, la culture, le sport, tout sauf rien. Et nous sommes toujours là pour vous servir
Et cette fois-ci, c'est pour vous donner l'information autrement. Vous êtes vraiment dessus, vous étiez dessus, vous continuez toujours à être dessus. Et voilà, nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner des informations vraies, nettes et vérifiables. Et nous aurons comme source eux-mêmes. Nous irons jusqu'à la source pour puiser de l'information, pour vous amener les vraies informations. À la présentation, vous aurez Astrid Kalunga. Oui, c'est Marie-Hélène Mbosambi. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous. Nous sommes là à votre service. Car vous, si vous êtes satisfait, cela veut dire que nous avons fait un bon travail. Nous sommes là pour vous. Votre site est là. N'oubliez surtout pas de taper www.bomokoyamboka.com. Tous pour Bomoko Yamboka.